Maxi Bio Café. CongoDialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi. A connaît pas demande Hémorroïde. Et oh, diabète. On en est avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Pourquoi tu poses à Kayomoko? Expliquez mon ninga soit un problème dans le couple. Expliquez maman. T'es longo ils ont mis sa mission dans le couple. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tomé la cana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango bona santé na biso. Très tendrement, je vous dis bonjour, bonsoir, chers abonnés de Congo Dialogue TV. Moi, je suis Trésor Boukele King. Trésorement, Kingman, Boukelema. Je suis honoré de vous présenter ce nouveau numéro de Tour Yamboka. Une émission qui vous permet de découvrir Étoile Nabino, ya RDC. Quand je dis étoile, bateau bazana page pour découvrir Masolo, il y a RDC. Je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mboka bakoko batike la bisoto lela ngofort. Kingama Trésorement Boukelema. Je suis avec un invité. Yé Tangu abenga na téléphone à gangi. Waouh! Mais mon Dieu, c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais là j'ai tant solo anaï. Ton agitant solo l'année, ingénieur fils Zambi. N'habité, ma solo na solo ne et kokyo felanga mote parce que mokili ezana posa ya koyokango. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une vérité où bima lelo yo. Dans bozalaka après, boza prêtre, boza après, yo kayango. Nazara n'habitude de présenter invité dans ngate mais na linga bino moko bo découvrir ye mais lelo yo na présenté bino il s'appelle Maltina boisson sans alcool. Maltina boisson sans alcool. Akenda wapi azanani awuti wapi abimeli wapi. Bonjour Maltina. Bonjour, dommage bon. Je suis plus Maltina, c'est maintenant frère Ergassi. Qui? Héritier de la grâce. Bien sûr, Maltina boisson sans alcool. Tu as comme frère Eré et Ergassi. Donc au Bungi, après on comme frère Ergassi. Maltina. Ngala benga ona Maltina parce que elo ni ne sali animateur ya Wenge Musique BCBG directement. Frère Ergassi, kuno komi animateur ya nani ya frère Patrice. Non, kuno naza animateur, te naza musicien chrétien. Donc chantre chrétienne donc ce qui c'est na salle animation dans l'église ya toi na sala. Elo bongo lisio motema nini. Conséquence okutena nango ekorjo plus que conseil tu zanine. Non bon, moi c'est un peu le contraire parce que nga conséquence il y a après mais avant ils nous appellent donc on a recevoir qui appelle na koluka nzambe koluka koyeba ma kososola ma mongongo wana ebenga kingai ende na yi ko kuta na siko na ba problème spirituellement belé ba menace spirituellement belé mais ngezaki te ki likambo komi après na bongo nonté zaki discussion entre ngai na ba kambia bisika nazalaki nde to discutaki à partir de discussion nde na se décidaki na bongo moi-même.
Donc, si je comprends bien, il y a une discussion entre yo et Jibin Piana parce que si Kozalaki, et si Kinshasa découvert un générique et primis, et si Mukulu Jibin Piana là maintenant boisson sans alcool. Et donc, il y a un salut au bon. Discussion avec Ngana Jibin, je vais te discuter comment. Il y a un président, un musicien, tu discuter ni. Discussion entre Ngai na église na ndo prier. Parce que tout ça qui ba yebisanga vérité si réellement c'est église nzambe. Autant yo kota ki oyeba ki vérité to mi koteli na kati okomo luka ba yebiso vérité déjà yo omoni nzunganga. Non, comment nzunganga c'est trop dit pour nzunganga pe na monate. Moi mon suis zaki ke na son sérieux pas de sentir nga penza na briller na za danger na za dégâts. Souci na zaki bon. Alors, na comment ko ça ba fort nyonso possible pour réussir dans l'album. Et alors, vu que dans l'ingaki cité, dans la posa, on prend ou soit ceux qui sont nzambe, na attaché dans nzambe na ndenga solo, voilà selon connaissance nanga ancien en fait donc. Dans la posa ceux qui ils nzambe na mikoti sapenza. Ceux qui nganga na mikoti sapenza. Vous comprenez? Nous savons que tout discuter, nous avons la vérité et bon, ben non, nous avons la vérité. Si à conclure non, il y a un rapport à la vérité. Alors, nous avons bimawana, nous avons gombe et mon désir pour se préparer na pour na la vérité. Dès que nous recevoir appel, nous avons le bilan, nous avons coquille, oui bangai. Maintenant, le dimanche, en plus, au beaucoup mes frères, au Zobenga, héritier de la grâce, nous bossolo rien que bossolo. Parce que na tour à Mboka, na bumba, na pas tina longwe, chengai na robeta tour et pano, et ça te pas toya robeta na biso ba masolo mo boya bomba na, internaute bazwa, et l'autre, atolo ba vérité. Uningaki, ou épaté, na soyons sérieux. Soyons sérieux, obioko tanda kuyangangate, mais si ko bande ko sambela, olinga ko yebezanda kwanganga, tu zanda kwangangate. C'est que na yomoko obande ko mona keno ba pratique si ko bande ko sambela, na ba pratique chrétienne, ezakinde mokote. Ouais, ezakinde mokote. Ezakinde mokote. Déjà na départ na kokota église wana première fois. Na mema. Non mais c'est un ami. Un ami Kombone. Kombone était. Ça les tombes. T'es na mema yo. Na mema ko. La vérité bima. Internaute vraiment to s'abonner mingi na Congo Dialogue TV pour la vérité ko bima na Maltina. Abomba ne lote. Azamo na nzambe au nom de Dieu. Yebisa batu vérité na mema ki. Bon on va progresser dans les solo. Progresser na no. To ba memio. Premier jour memanga na kenda na butu. Na sala cauchemar modondo tout moko boye vraiment ils très bizarre na mon papa moi mukolo azoya veranga a neta forcer nga bimana nga lokola PD premier jour ils déjà fossile bon na yana expliquer perango et azobsanga na tuninga non c'était beau donc nabi comment ça nga na kindo na lotu ndo bizarre boye. Yo tout n'a pas bien, bon ça va bon. Toutefois on a qu'est-ce qui s'est passé. Et on a évolué. Il y avait des choses bizarres on a bandé pour ressentir. Dans le dernier temps avant la bongwana, ngamo ce qu'on a même na pour ça mandangi, ba mbal manangai. Ndé na comme ko pousse un verbe bango, ko expliquer ba mambwana et des songes bizarres pe na comme qui na posa kaka banda kushana ba mbal ko homosexuel. Ouais. Donc, homosexuel, c'est trop dit bisexuel. Donc, j'aimais trop les filles. Non, mais pour ça, Nazarana Mibali. Comprenez, on a expliqué. Non, Sambela, tant de livres, du fait qu'il y a des salango, ils ont comme un peu grave. Bon, vraie vérité, n'a pas été. Mais bon, c'est la vérité parce qu'on a vivre. Ils ont pensé sur Marambanza, mais ils ont raté. On a perdre bon sens. Oh non, t'es alors si ce n'est pas dire c'est qui, bon. Insistance, dans la discussion, on a plutôt discuté qui, on a bien la vérité. Comment mélanger qui si on a signé nanga. Si on pense à mélanger à libérer, on a bien vient le soir.
nakobima na pokwa wana to continuer ozala lisolo akobima na pokwa trop ngangi na tobeta na lisolo ya papa chéri mokulu Jibe Mpiana na wenge muzika BCBG po tozokende vraiment na masolo ya église wana po nakoyebisa bato vérité nini ekomela yo malgré yo bomba olobi appel ngana yebiki appel ezalaka bongo te ezalaki kizungulukie nde moto ekomelaki ezalaka appel te papa chéri mokulu to bawenge nyonso ezali yo moko oyebi koto kemba soko pikite okomate est-ce que yo tango komaki na wenge obande ko se sentir faible ou esala que non au kangama na église mo spirituelle pour nos mata bon tant na côté na bandeli na se sentir faiblesse pourquoi na se sentir faiblesse pour na yaka na port nanga orchestre sepela na orchestre nan na salara introduction ya générique à prémisse orchestre sepela nango et na se sentir pendant na à l'aise tant publicité bimi résultat nango ezalaka vraiment ndenge ba publicité wenge ezalaka te et puis ça vraiment à peu près comprendre et tombaki na moment na biso publicité les ressources na moité et connaîtra kivement succès fundenge ezalaka te et tant pesi bongo allez tokomaki un peu nakomaki triste na kati ya groupe nazalaki vraiment attristé et il y a même des gens au bakomé ko ba mabe ponanga et voir même janta to discuter na émission mon araga tout soit na tout chana ni batembe fort parce que il y a komaki ko luka ko komisanga neti être mort oyaye ko ça wenge enfin bref c'est ça donc pour naie n'habite ceux qui na bon sens ou bien na mais problème non a jantamissine est-ce que tu reconnais pas avoir comme la papa wana oyozo beta lisolo awa ya nini photo ya jantamissine na single ya jantamissine parce que à l'époque na soyons sérieux oyebi ke ba cricle zaki punda na biloko ba mama mais série wana to kaka censure kanyango na album ebimite censure kanyango mais il paraît yo memelaka l'église no bando kende photo janta pona bakanga ba cri janta ah bon l'église doit nous prier premièrement d'abord sinon ben on a bête l'église ya diable pourquoi pas bande ko apprendre biso kaka salamalamu tika mabe tanga livre salabo des choses comme ça donc ça qui vraiment difficile na kota ba procédure minga ko mimela nani papa na c'est anglais ezaki pa makambo ba bando lingate bango fosa ande malamu on prend do bango bando la so malamu donc na memaki lo monter à janta to discuter na ba guerre mobwe normal nga na titi vieille na mouvement to ara na mission na raga et sengi nga na ki fona le gana Roger Ngando na le gana Roger Ngando yé aye ko ya émission na ndenge ne ba ona na question na repose en paix cellulaire ba ko na cellulaire ce qu'on a ce qu'on a sengi gens en tant que chef na ngai ah chief to ko le gana émission te ah petit na ngai yo batu bazolo ba faux pona yo mo po le gate volo ba fona faux pona ngai na le gana émission petit simbate la guerre no ezaka ya yo na janta OK janta guerre ezaka ke yazaki ne ngazaki un peu ndai mona mke puis na manquement de respect Maltina frère héritier de la grâce lelo yo série wana si je me souviens bien okomaka trop enfant chéri à Jibe Mpiana trop enfant chéri à Jibe Mpiana lelo yo comme ça leader ya wenge fan na yo alela onde jibalelaka yo parce que tozaki na Kinshasa mwana Maltina bois ça alcool ezali panangu bate tu reconnais que Jibe mutatinda kiote oke ko simba biloko wana po bando lengela ou makambo ekomela ko na vie ona kutanga awa ezaki Jibe tende mutasala ki obongo pona wenge mata non yemo Jibe nan bon na éviter si cela venait de son cœur parce que tu es babatu na elonge na mitemate alinga andolinga kisite onote a kisi e ate et ce qui e bando sala ki a se plana mingi
Parce que moi-même, j'ai remarqué, même dans le rap, en d'autres temps, on va trop, petit on a Maltina, petit on a maintenant. Donc, premièrement, on a une nuance, c'est bien. J'étais un bon bosseur, un grand bosseur plutôt. Et puis, Kubo Santé, on a une norme musicien, si on a si on a serviteur, norme serviteur. Moi, je norme serviteur de Dieu, je irréprochable. Zara Pembe, lèvres roses, Sumba. Ouais, les normes musiciens. Dans ça de sorte que si on a directement à mon musicien, on a un choco, na salaire tout na norme et puis j'étais très propre. Et ils ont parmi les critères de la musicien des salariés à ce peu là des viboy. Maltina, on met ma batu ya bafani ya Toura Mboka, bafani ya Congo Dialogue, on met ma baona boy. Babi mo lili na lumière et sangana ate. Jiba bisibino akise kotate yozaki mutakisi mais jiba osepela na yo. Est-ce que mon ateke ndoki asepelaka na muninga na ndoki? Po yebi ke no mwana oyo étoile ne ba koto akoti kuna ça va briller tikana kangama netro. Bon ande no ebate ona nga charnellement bona because ando sepela peut-être pour na raison na pesi. Soki moko na ebi vi na été bon bandi musique là ce sont des vieux na ebi vi na été soki mo peut-être spirituellement à mon na bandinga wana on a engagé mais nga boye. Revenons à nos moutons. Maltina n'a pas vérité. Et le Congo n'a pas vérité. Alors quel âge Berkas de Charlotte, maman Francine Ngembi, Bokamo Mobalio, papa. Monsieur Zagin un concert sur Bando Yebate, Maltina Obela Liboma. Donc Obela Liboma, à la fin 2010, si je ne me trompe pas. Maltina sous-vêtement na balabala. Soyons sérieux, nous bimité. Maltina bien moukadi, to benga na kinsa moukadi na balabala. Est-ce que ça qui dit Yanine? Soyons sérieux, to ka église wa no kota. Non, na bela libomate. Na za na batu jour événement ne sala et salama tulala na lala nenda kumoko. Izaka alfi makaba vai na Kwenge 1 numéro 32 je crois. C'est quoi le kende batu na la na butu. C'est quoi zaki libomate muto tambola na sous-vêtement na balabala. Musuyo yeba libomate, ça n'explique liboma. Au moins muto sa makambunde batu basala te. Donc ça veut dire biso tambola na bilamba. Muto tambola su na bilamba te e komi liboma. Biso to linganda ku muto linga su ndaku te liboma. Mususu kombo wana nde e salobe. Po batu batambola na bilamba yo ko tambola na sous-vêtement. Donc coupé décalé torse ni na ni neza liboma te papa. Na kome ko tambola na sous-vêtement te. Na bima na sous-vêtement. C'était comment? Liboma. Non, liboma te. Liboma c'est autre chose. Liboma ça veut dire comment quelqu'un qui est inconscient. Alors ça m'a mo habité. Mais ngana sala ngo consciemment boy. Ezaki ndeni ezaki batinda kiyo longola bilamba bima pozo. Na observer na église motant on a recevoir appel et bongwana ndende ko komi kotsa na église mon avanda ki wana 4 jours pour na koluka kaka délivrance na ososo la penda mongongo. Na 4 jours avant qui pasteur na sambeli nga premier jour, deuxième jour, troisième jour a matiso qui na campus a kutana ba soda bimelier ba lobi so continuer ko prier nga ba bomai na ba arme ba braquer. Alors tant azo ngep singa no nga na sambeli susté il faut na la directive tala na moni boye ceux qui ba singa ceux qui na sambeli lo babo mangala kutana ba soda na nzela des choses comme ça. Pasteur abangi makambu yo ka niveau milimo ba tenir FARDC ba tenir moura balati pasteur aki bangi makambu refuloni. Ouais, a refoulé ngate. Abi bon ça va, nga fona zo directive panzambe pona sambeli lao. Comme kana yezo za la boye, il faut vraiment zo directive mais bundaka o sambela yo moko nan pour le moment. Anga pe na se sentiment laissé mais singa na ko bimalibanda en tout cas. Il y a des démons parce que les prophètes, il y a des démons batemi les bandes penda ebele soko bimi donc il faut ba boma yo baza déterminer ba boma on a bon batemi les bandes vandara na kati église kapelo wanza ki teti bon na mamanza mpe na yeba ki vraiment te na mkana tongo kana zu bilamba na ngai ona yaka na pona yaka na ensemble c'est fait mobui na zaki na nzoto to na ye na longo na chena sete ba pesinga
bilamba mona vanda na église hein chemise moi liputa na pantalon ya jeans et toi na ke na longo chemise liputa na bango nazongisi na jeans nazongisi na lati sivette na na bimi kubima na bimi wana nde makambo bandi nzoto moto ezopela pe mezo kende nzoto moto epela pe mekende naki se retrouver na kwenge chez un papa ya misa na mo signalo que kwenge za quartier na kata commune Matete. Ouais, kwenge na Matete, un papa camarade ya misa na Victor Kek, je crois EBP azana Angola. Na 5 papa na non papa na o ka mulunge, tema na ndo pe kuna c'est un ami to andolia, na papa na sukola. Papa ndimi na koti douche na sukoli mai na oki bien. Bon, croyant que za bilambande ezana be fe wana. Na lati bilamba ngo lisusu. Et fait on est ongi lisusu. Na longo bilamba na oki bien. Maintenant et bangi singa ino. Comment so na lati bilamba na ngamo na douche. So na lati bilamba o na ko ndike pe mekende na ko fanzo to moto. So na longo na oki bien. Ah c'est que no sande. Na essayer na ko me ko singa ba masa msu bilamba. Peut-être bako edenga na bilamba bona lata na ko bimata na songa nga mon désert na koma na vie normale na l'église msu na prier. Na bimi na fenêtre douche na bango lokoza pe tala balabala. Na bondo singa master bilamba, je crois na benga master mo junior mkola na bengi babangi. Na bengi babangi papa na square remarqué que na umel na douche. Pe na douche na benga batu libanda nda ya bino papa. Yo na peso douche na ngo sugola mais au traîner boendeni. Donc tu sors. La table na bino te papa bilambo eza ya robeba na kosiye ezumai. Abino la tango bongo bima zonge pa na bino. A insister na meki sukola ta moni même effet de na zoki sivette na chena liboko na zui baket na chena na sim na boko na kengeli gauche droite na moni mutazo legate ende na mati kwengezaki mwa montagne na bimina sous-vêtement na mati moti na côté pas masana moko Rigen Numbi tutanga nai azana Afrique du Sud na côté pas ba on a bino mais Rigen azab mais ala mo bona abonga na sous-vêtement. On a bien au nom de Jésus. Démobi au nom de Jésus. Mais normalement, ata yondo zaboué. Musu yo ti siko zo comprendre li bon matin, bato ba olanda biso, bakoko ye biso li bon mezande nini. Po mutali bon ma po alongola bilamba so tuni ye biso ka bilamba na o kaka ngo so marque nini. Li bon mezaki yangwana. Évolue. Eza li bon matin parce que par après eza ni ko boye lambe boyinzo. Par après non, eza bilamba oyo, ezalaki na ba force. Oh, il y a une église dans d'autres prières, non. Donc, quand je me suis converti, il y avait une église on a 4 jours. On prend, combien de gens étaient sous et il y avait des forces liées. Puis, les Arabes blambaté, on a presque nyonso autant na bongo na nyonso na misuna kaba misuna tumba. Les Arabes penda soki na simbi ata voir même tara na zaka na CD mo e bimara publicité pour miss bachelo nanga. Na bomba CD na ndako na zaka kimiate. Parce que yo mona teke za makamba BCBG. Pona ma CD wane uta na église te CD ane za makamba BCBG. Za makamba CD ane uta na BCBG te. CD wane za ba producteur ou ba produire ka ba CD ache CD affaire ache CD afali. Ani clip afali ba clip waze quoi. Donc ça là qui mélange ya ba clip na kati wana. Mais si bitima c'est pela qui peut azui clip a premier ça tcha zui longinanga ache na seda na alienga na JB. Vous comprenez? Alors moi c'était quelque chose de spécial pour nanga na somba seda on a wind. Siko yoto na zana wingi na ndobo mbongo so mtaye olakisi hein pour payer ça la moi baise comme on le dit aujourd'hui. Mais na seda na église pour pouvoir frère qui na zapenda musicien wingi. Mais dans un an qui m'a été na tumba c'est na tumba valise bilamba tout parce que nazaki converti ba force wana donc ezaki lié ti na biloko na tout biloko wana ekomaki avant okutana madame Jacqueline parce que to betano masola madame Jacqueline biso to yokaki keno akutana na madame Jacqueline yango wana abela liboma parce que biloko wana ezaki avant kutana madame Jacqueline to après madame Jacqueline te non madame Jacqueline akutana na été mais na banda osola na ye na téléphone tout cela après le pas partir à Msika entre France ou bien Belgique je crois après le na Msika bosolo naye bloma bongo mais ya ke kokutane botukutana été ngai événement un humain ou un esprit. Ah bon biso ba c'est un humain hein? C'est un humain yo moko za convaincu te kazaki. Bon mais je cause avec lui mais naïba qui est l'honnêteté et tout c'est comme ça.
c'est un humain de ba sabiso après ça un numéro n'est juste c'est un peu bien les cas yambi à prier des choses comme ça comprends donc ngai marambutu ben événement tout ça la mesalamenanga tango quand je me suis converti quand j'ai reçu l'appel na ke luganzambe pendant ngai manzambe na ndenga solo na mi koti simbimale ba force tout ya ténèbres ndé comme ko poursuivre nga comprends parce que après ko bima douche wana ko to maman la bengani pas maman moi classe na psona tanga bengani ngai après j'ai rencontré le film akabana elenga blamba la taki nanga après wano libume ezaki libuma tena la taki nanga blamba nanga normal. Parce que depuis 2010, les gens peuvent compter. C'est déjà 8 ans passés. Au Maltina, la circulation a les sauté. Bon, pendant 8 ans, c'était quoi au juste 8 ans tout au limois? Bon, 8 ans tout dans limois, on a dans l'église. Bon, même dans l'église, on a vraiment menacé. Premièrement, état de santé, bando répondre mais sauf que bando sur bando dans université ils y pas bando monangai. Mais c'est ça comme moi na cabine. Eh ngazabe. Kaza bukele kinga. Aba tout continue moi la. Na bande aussi na cabine moi zaki na église ya ancien to bande ni adjoint pasteur zaki frère patient mais là comme pasteur à ça moi cabine pour nous avoir moins le rôle. Na zeso la mina tongo na bon faiblesse en tout wana parce que les esprits m'ont menacé qui nous autres. Donc comme faible na ya na bunda na cabine wana na teka moi crédit na c'est échange na teka crédit na c'est échange c'était tous les jours ma vie. Donc na sali na musalana pendant 4 ans. Après 4 ans et vu que na bande pe ko nous autres zoko maka c'était 4 ans nous autres ko maka c'était. Na zaka faible et na snefsi pasteur na binongai vome na priaka mais na zalaka na intercession te na génératé pour na mekolandela mpe état de santé. Ah bon pasteur aboyi abino na église awa fufu za ya bato ya ba intercesseur yote so lingi mambo la te so lingi mambo sambela te en tout cas awa place na ezate ba tche jeune ngala kimi na kepa amina ngamo gaitan na kende kuna na passer journée na lié na pour na zongi ba bono papa nani mata communauté alobi logo lo cheki teti lisusu bilambano yangwana okende ka bilambo ebelisa ko non bilambo déjà na sombe mususu na église 4 ans non sika me bilamba ba bomela ngo so neto mekika ko palanga na bonne église zo bilamba wada tumba bilamba na ndola tanzania na moi sachet bizepe mingte moi des pantalons des chemises des pantalons chemises bona polo moko no mabona lipapa na ngai. Ah bon na zwika sachet na bimi ana souffrir fort non mais ola la matanga mona na sous région na la li des jours tina gesinga na singa frère na mo jeune non mi kola la kuna et ta famille ta maman tes frères tes sœurs baba qui c'est ouais famille négligeante vraiment parce qu'ils ont le babongo donc famille négligeante donc déjà événement non sont repenser non que maltina be liboma comprendre famille déjà misusu ba assistaki misusu ba qui para vraiment te boya olia bango pour la musique ba kansa ming ba kansa peut-être bongo qui nazana posa ya go pour rimer sigler ndenge beleo asimbigis pas avec sa famille yango moni esalibu ba yebaki vraiment bit ya ba événement na te. Ok, bit événement ezaki appel yaki brisque et puis ngape na yambiango na mbala moko et puis na mi koti simba mo ndo moni kotika force na zaki na wana na okota na force nous allons roi des immeubles au sauter immeuble pour traverser kuna so raté bi mingi bakoya bakufara mais moi quand même j'ai eu la chance na rater mais na kangi kaka ko de moni na kangi ba panisa ngodana kufi. OK. Nanda bunda nande na zala envie et mingi ba je me suis battu seul avec Dieu donc na bunda na osenga master obovande simbita bengani osengi master simbita bengani donc na bundani parce que santé bando permettre te. Maintenant au bombela ki ba internet eloko yo mais na yebi keto kende vers ko chité pour to yo ba eloko nini zo sala sikoyo mais ouvertement nana memaki na esika wana
si il y a des gens oyo bazaka lelo nesika no lingo conseiller bango parce que yo bemzui vie à sika okende vers le bien le bien Dieu otika baninga no na mabete qui t'a amené là-bas et banani o batika liwana okoki kosenga bango batala non sima pour royaume des cieux bientôt. Ah ouais, Nakoko Kobombate, c'est un ami, mais il y a Salango par amour. Et l'autre boss à l'amour. Par amour. Bon, il y a Salango, bon, il y a Salango na bolingo. Il y a Salango na bolingo. Vous comprenez? Tangu ye a na une expliqué na ah masanangai. Ya ndeni ngana na BCBG faut pendana na cartonné. Est-ce que bien thème na musique ya ragwate. Ngande na rabuna na gwate na prière. Vous comprenez? Mais n'habitez ce qui est là, aza ignorant ou bien comment ayeba maramba sala. Et puis quand on a la prière, ils a guaté, bako sarabiso ndulera na guaté nga sité na sala, eza lango ya guaté. Nde amemanga kuna. Tango nani, ngape na yeba te, ngape na okende logo eza guaté amemanga pe. Ya mema batu par amour, to lo bape kombo na par amour, hein par amour. Non, non, quelqu'un qui est ignorant, alinya sunga mastanae. Mais bisco sunga mastanae, yemo ayebi vraiment te soki. Mais lui il est dans l'ignorance. Tu peux aussi l'aider. Alors on a ignorance aya vers ninayo. Ça veut dire tant où yo yebi ke mutu boaza nini bo olinga ko reprocher te c'est aussi un péché pour toi. Sois ouvert avec un cœur ouvert. Pas yebité. Mais tant on landa boite ah mutu nanga pas lelo bo ko reconnaître physiquement bo ça passé. Il y a passé. Attends oh mais yo. Attends otangi comme ah yo. Ah nata la paix. Zinga nanga musupe na zana ignorance avec comme elanga bona sa nini na se retirer. Ah bon, c'est un frère. Fabrigas. Fabrigas. Ouais, sûr. Imta a Mobilani. Botika ba débat. Et olobi ngala sa débattre na tunika olobi nani. Je m'adresse nous ko adresser na mon ami Fabrigas, c'est longtemps tout mon année lelo egoza ba 8 ans. On prend ngayo mutoyo o lingaka osunga. Mais na relater ni vérité parce que il y a beaucoup de gens ba betela solo ke ngai na simbara kisi na mélanger na biloko wana okenda na ndako nganga nde sala ba retour na imposer yote o tika nini église wana. Mais na ingina taliso na lubi pete église kaka ya satana non parce que église a mutu ba église ba critique ngote pourquoi je sais ce qu'on poursuivre. Mais n'a faire comprendre kaka réalité on a coûté nango ya ko décider ko tika église wana pour la Jésus-Christ. Donc yo mosko bisko zali essayer un peu à sosola comprendre. Donc ça veut dire je t'ai donné la vie comprendre. Oh Christ a tchela mnoronanga na peso yango. Comprendre. C'est Dieu qui donne la vie mazu azu vie yango a tchao na mnoronanga na lobelo comprendre. Et yo mozo oyeba ko comprendre peut-être que za pe ignorant bisko zali pas Fabrigas sangana lisuna bana pour minute ekende na okita faut peut beta non ko sangana c'est trop dit parce que Fabrigas je l'aime beaucoup mais je l'aimais beaucoup zara na posa moto lingaka mingi non je l'aimais beaucoup non bango pe o ebi ke bazara na isika moko déjà comprendre je l'aimais beaucoup c'est un frère oyo Alexandra Bolingo ya mingi ya mingi penation bolingwa mingi ya mingi auta poto boyaye ngana kenda na poto te mais to sali marche parcours ensemble to lier ensemble to vivre ensemble ngana BCBG na maison mère. Merci Fabrigas, c'est de la part de ton frère héritier de la grâce ex Maltina boisson sales alcool le loyo tozolinga toyeba Maltina azosala nini au juste parce que après viwana to beta lisolo ya viwana to beta sko lisolo ya vinaye lelo ozosala nini pour l'instant bilala la kana banda kwa batu tozaka na kati église où tu fais quoi pour ton avenir. Bon, nako linga ko na chité l'album et nani ko expliquer ndeko nanga na sala tout pour na okuta na expliquer marambo de vie comme ça nzele zo maté vie que ngai ba concert na kota vraiment susté tout année pe une fois RTGA je lui ai appelé bon akendaka na ngaka na zana souci ko episode juste vérité comprendre
ya oyo ngai na remarqué na ko quitter kuna na ko bonga na bité les églises à Satan vraiment pas de balandanga bien maintenant bike réalité na kuté nango hein nde yango wana ndenga juste na bisoka réalité non comprendre yo moko pe ko discerner dans le lenge na yo vraiment c'est juste pour t'aider et c'est pas que pour ko ridiculiser bien ko créer buzz non parce que succès m'tapé ça nzambe ce n'est pas l'émission de épée sans succès donc on a terme wana et ça sera vraiment une bonne chose et pour na rochiter na zaki na studio et maintenant là na Sisi studio et na ça l'album il y a 10 titres au titre na ngoza mais voici donc dans peu de temps peuple nzambe bakoyamba et leur malam na mitema na bon. Est-ce que dans cet album on a toyo kapé ba yo yo ça c'est les frères héritiers de BCBG parce que aux atalako moi c'est Benezali moi décalé moi nini to ezandeni ah te non bon na pensé qui kobeta c'est ben mais n'a vu vraiment comment pourrais-je dire possible bon inspiration le lengi ya ko sala lango vraiment nzamba pesa kingango te mais na sali ba chanson mingi ba adoration comme on le dit ba nzembu ya ba conseil ba nzembu ya ba nzembu belé kaka ba mateya ba mbobele belé na sali wana titre album ngoni mais voici dans le bien mais voici te voici après bamakambo tout fabrica sa kotisa yo wenge kotisa yo enfin héritier de la grâce il n'y a pas à discuter. Moi je fais que commenter c'est que toi tu as dit s'il faut donner un contact pour que les gens puissent au moins te contacter, peut-être il peut avoir un conseil, un soutien moral, spirituel et surtout bino babozara menacer trop pas ba démon vraiment yoy Tchouki, hein? Moi soutien spirituel Tonini, moi contact et ça va bien. Pour contacter juste WhatsApp kaka, non plus c'est numéro WhatsApp, j'aime pas consoler trop na téléphone avec des inconnus, peut-être bon via ma camding zalara plus 243 et 84 312 89 39, ça c'est mon numéro WhatsApp. D'accord. Quelques personnes à saluer. Il m'a envoyé la PC qui va bon. Na raisonner. Il y a ma barre qui m'a quelques personnes à saluer. Je te donne 2 minutes pour nous saluer. Mon vieux docteur Koukoulouzi, c'est un vieux. Ouais, à soutenir qui n'a pas moment difficile wana tout l'autre ça va bien na moi sinaye. Il faut boire à frère, faut ça frère Liboso. Frère mon vieux docteur. Ah bon, différence nangai. Nazara mutu ya hypocrisie. Bon, si ceux qui n'aiment tout frère, ça dérange pas. Mais si on a pété, si il est déjà bon, C'est pas que comme mon frère comme ça est bon. Non. Moi c'est mon vieux docteur Koukoulouzi et sa femme maman Nite Lokang. N'habitez ceux qui respectent ça maintenant. Qui ont allé Singa pendant 3 ans je crois, pendant 2 ans bien 3 ans. Puis abanda olé santo na zana wingé. C'est Roger Mel. Et avant nazo musala nde nazo ki musala nde pe na évoluer boye ezaye na bimende na bo na po nazui boulot Roger Mel mon ami le Marmbié Rock Malé, il y a mes frères Gaëtan Oazi et Rich Darnis donc et puis bah congolais n'y sona faut pas oublier mon pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Emmanuel Katako et le frère patient Mwambi. Merci beaucoup. Moi je salue le frère parce que tout soleil le frère fils Zambi, frère sœur la patronne Francine Ngembi dans la qu'on a tsiko on a qui frère na qui sœur pembeni, frère Schuberkas de Charlotte, frère Alain Kikela, bongo na pesimbote na frère Jimmy Bukele na kati à Londres, na pesimbote na frère Junior Ndala, un frère depuis la République démocratique du Congo et aujourd'hui il est aux États-Unis. Je salue comme ça frère Ken Mosengo Monimaya Matete. C'était comme ça votre émission Tour Yamboka. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. Donc ils ont conseil Fabregas, ils ont conseil d'autres saliangote na nenga best tonini mais ça ba réalité. Toujours
toujours dans 4 tours en Boka. Qu'est-ce que je vous dis? Déjà, je vous quitte. On se retrouve dans un autre numéro. C'est Trésor King Bukele. Ciao. CongoDialogue.com CongoDialogue.com